Capage TV. Capage TV. Daddy, na bengio combien de fois? J'espère au bénina 3 fois. Yangouan. Et les mois qui toko, chiffre 3. A c'est quoi quand on me ami? Tata c'est quoi quand on me ami ça? Il y a un monde qui a vie, attends na bana faut souka na combien? Na 3. Soko matina 4 on est sur ma kamba Yesu. Au monde ngai vie, na talaka ona zate. Soko ngol le lisanga na talaka sika na uta. Oui. Oh, pour qu'il ne le passé na ngien le lisaka d'une manière ko zo idée. Tika boy. Na lela kama ya miso etangi mama. Ngai bakangi ndoki une fois te, 2 fois te, ataba 10 fois. Si siko ko to bazo continuer. Te batika. Les tous senga na ba chrétien sur Kinshasa Mobimba. OK. Tous les 4 coins bozali le 11 décembre biso nyonso tokutana na village Chetemba pour na consommer album na biso La Main Invisible. Ndenge tozo kende na village Chetemba ezali te po baya koyoka belle mélodie te na le belande nguya oeza na kati parce que nga moko na expérimenté yango eza makambo ezo salema te ponga naza tu peux imaginer na musika muto azoyoka azobika les tous senga na ba chrétien sur Kinshasa Mobimba. OK. Tous les 4 coins bozali le 11 décembre biso nyonso tokutana na village Chetemba pour na consommer album na biso La Main Invisible. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même ngai pasteur lité à Kanaza elembo ya La Main Invisible. Si. Nzambe tata ya likolo na mona yete. Pona lukaka pe na mona ye. Memi na yeba aza pembe, to aza mwindu, to aza mukuse, to aza mulai. Na yebi pete mukolo tokokuta nekozala ndenge nini. Oh, venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Oh, l'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Oh, les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Oh, ma famille a parlé, mais jamais comme cet homme. Les évangélistes ont parlé. Et ce monde na yana fiche awa na makamna yo. Nakamoyo. Yo moni na ki paka misi chrétienne. Mais tant on a moni La Main Invisible. Mais biso pe tout ça ba bilembo ya La Main Invisible. Maman, école primaire. Soko moni mwana tanya ngona be école 4. Le ba ke ba parents mwana baza ba irresponsable. Tika boy. Biso to tanga école primaire. Olongo kia olongo. Maman, bazo benga nonde ne école. Pozo foot. Pozo foot até. Premier trimestre yo yakaka au foot até. Deuxième au yakaka au foot até. Troisième Ta plénitude vit en lui. Et l'onction sa mesure. Onction sa mesure. Vit en lui. Alléluia. Mais jamais comme cet homme. Alléluia. Les pasteurs ont parlé. Mais jamais comme Jésus. Azanzambe. Toute la plénitude. Oh, vit en lui. Oh, l'onction sa mesure. Vit en lui. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage Télévision, merci en tout cas. Nabao nyos balingaka biso soki bokomona bambilinga soki eza ebele seke jo mystique. Il faut voter à kaye na se ba commentaire bokomaka jo tolingi so ya bien. Jo yebisa bato nyos bana ville ba immeuble ici la raté wana. Parce que ville ezaka na chantier. Mais toi na kati ya ville. Na ebité soki tango ngena kozwa papa boyebisaki ye qu'il faut atala pe kana biso et osala biso vraiment peu bien. Merci d'avoir honneur sur soutenir biso. Merci à José Moulumba le Bogard de Birmingham pour Bamouinda O Tozongenga yende mutatindaki batonyo sur soutenir biso na vraiment mukie et osala biso vraiment bien toza 3 na plateau mais mupaya yeli biso awa to ebitenga na ebidanga na yete nazongi mutu ekera mu yasika na ebite soki dadi ya ko présenter mupaya ponga pena zo accès à kokota na kati ya mambu ya mupaya mais na ebite jo mystique avant to zo ba inviter na biso ya delo et puis to ko sala émission na biso kaka ndenge to sala ramena mupaya to ko zo clip ya mupaya po koti sa biso na kati ya ba ya émission na biso et puis ba partenaire na biso ndenge za kaka ko to ko zonga ko to yamba dadi lelo lokwa to za mupaya to ko kende nango. Mais nasengi moi frère mais pour mon père Zali oui Zali ko répéter ndika libanda a tepo. C'est parti. Musique. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limitée. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter
la nuit s'arrête. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Merci en tout cas pour la ndako ya barabapa ezali ndako ezali na bénédiction. Dadi na bengyo combien de fois? J'espère au Béninga 3 fois. Yango wana. Et les mois qui toko chiffre 3. Ase kwa kana mukolo ya mi. Tata ase kwa kana mukolo ya mi sato. Yango mona kana vie ata na bana fo suka na combien? Na 3. Soko matina 4 on est sur makambo Yesu. Na deuxième. Bon. On a commis on a batassé. Personne ne nous Yo nous présenter. Merci. Possible bien affiche. Makambo ezali. Oui. Makambo ezali. Ka seriété, ozo bundana. Tena bundana. Ego ya kaka. Makambo ezali. Mama Jeanne Witaba. Yazali moyembi na nkolo. OK, Mama Jeanne de mo invité na biso. Invité na biso Mama Jeanne Witaba. Et album na biso ezali La main invisible. Otoye ko présenter le na biso. Le boko ezali komona na te. Le boko ya nguya. OK. Le boko ya munene zanga mesure. La main invisible. Ne sortie officielle ya album Oyo na simbi na affiche Oyo. Eza le 11 décembre. OK. Nde na memi ye moko awa na lobi ten makambo eza ya yo. Otikala na ndako po gagner nini. Yaka to kende pa Mama Kapashi, to kende ko yebisa Mama Kapashi problème otoza nango po na nzela na ye ndenge batu batala Kapashi télévision to ko kozwa pe batu o bako bima po na ko ya ko soutenir biso na mukolo wana. Si. Ndo moni na memi Mama Jeanne Witaba po na to solo la pe li solo na ye. Ndenge moko uti ko senga mwa moksu ya loyembo wana esali pe lisusu kitoko makasi nde tozo senga na ba chrétien nyonso ya Kinshasa mobimba. OK. Tous les 4 coins bozali le 11 décembre biso nyonso tokutana na village Chetemba pona ko consommer album na biso La main invisible. Merci Dadi nazo epai na yo simba ka ndenge na simba ka boye na Mama Jeanne na bois ko présenter parce que yo zali mpa la biso déjà ya ndako mais na ngaki na bato batali biso lelo ba yeba objectif na yo na plateau na biso ezali ni. Merci beaucoup Maman Cynthia. Ezali que na memi sango ya sortie officielle ya concert Ozanango na village Chetemba le 11 décembre. Nde tina toyeli awa tozobenga bandeko nyonso ya bisika nyonso bozali ya Congo mobimba boya le 11 décembre na 15h juste na village Chetemba po totombola elongo kombo ya Nzambe na biso o azali kaka momesanu te mais o azali nguya nde tobengi ye La main invisible. Oyo ezali puissance oyo eza na makoki ya kodécanter ba situation nyonso oyo ezolekela biso na bavi na biso. Donc baoya otala Maman Jeanne te baoya po biso nyonso totombola kombo ya Nzambe na biso oyo tobengi La main invisible. Donc aza na makoki ya kodécanter ba situation na biso nyonso. Merci. C'est ça. Ils ont combien de titres? Ils ont 6 titres. 6 titres, titre na moi à part La main invisible. Oui, ils ont Amène-moi, ils ont Liziba, Bethesda, ils ont Oumela Nzambe, Ainsi dit l'Éternel, Mouela Mani, na et quoi déjà 6 hein? Oui, 6. Ils ont tellement bien. Voilà. Voilà. Bon, Mami Soussou, OK. En tout cas. Maman Jeanne, on revenir et pas Dadi. Oui, maman. La main invisible. Oh yo yo qui comme titre le million. Merci beaucoup Mama Kapash. Tant na banda ki na sumu ki liboso bana na Nzambe. Pour naza intellectuel naza mutu amayele.
okoremarke na piaki bango mbote te mbala moko lokola la main invisible se ezwaki nga na mutu na bandi kaka na yango topesi bino mbote ya motuya ya Nzambe tata ya likolo apambola pe abomba bino amen. Mama Kapashi mokutanisi bato eza bobele Nzambe Nzambe soka akutanisi bino te mutu mosusu akutanisa bato azate omoni na se na moi oyo Mama Kapashi nalobaka okokozala na mbongo okokozala na mapango okokozala na mituka okokozala meme na niveau ya ba famille ya suka oto monaka na se na moi tozomona famille présidentielle ndeza famille ya suka meli koloba te ba kombo wana nyonso que ça soit ba titre ibatelaka ti mobateli na se na moi o eza bobele Nzambe amen. na pesi ba diaspora na pesi bana monde atier mokili mobimba na pesi bino mbote o eza ndeko na bino frère na bino obo soutenaka obo lingaka tango yaka apa Mama Kapashi ko apesaka bino esengo pasteur lité ya kanda ye onaza liboso na bino na kwa ko tika bino bongo te na lobi te fona pesa bino mbote bilembo ya reconnaissance naba oba benga kabiso naba oba komela kabiso naba oba linga kabiso te naba oba bazo linga biso na pesi bino nyonso mbote bisika biso mi bino ya Nzambe tata apambola bino amen. na revenir ici koyo na question Mama Kapashi la main invisible et le belinga makambo ebele na vie okoyoka frère na biso azape moyembi ateko na yena moyembi me fona reconnaître pe ba yembi mususu oyo babima kala invisible monana na miso ya kondima ozoka loyembo wana ndeko na biso frère Moïse Matuta mutayembi yango invisible azomonana na bilembo akondima na miso ya kondima c'est-à-dire Mama Kapashi biso même ngai pasteur lité akanaza elembo ya la main invisible si. Nzambe tata ya likolo na mona yete pona lukaka pe na mona ye memi na yeba aza pembe to aza mwindu to aza mukuse to aza mulai na yebi pete mukolo tokokuta nekozala ndenge nini kasi soko tangi na makomi batu nyonso baluka bamona Nzambe physiquement bamona bango te Nzambe to mona ke na bilembo to pe na makambo ezosalela biso Mama Kapashi ngai pe na vie na ngai la main invisible na yeba kiteke un jour ekokoma titre na nzembo mais na banda déjà komona yango depuis na bumwana na ngai mukolo mususu na kosepela soki na ye mission oyo to lobela témoignage na ye biso bisika nga na uta pe o na komi lelo Mama Kapashi ngai soko monaka bumwana na ngai okoloba teke ema kokoma oya komi biso tokoli c'est-à-dire na mwanu aza fazer libanda na ngai même moral c'est-à-dire ba vie na biso bakobokwama na biso bakokola na biso bakozala otoza lelo ba famille vandi poninga na zabwe ba mikondi bavandaka basali ya Nzambe ya minene bavandi bazotala nga pe bazoconsidérer ngai eza grâce ya la main invisible la main invisible oyo eswinga na makambo ebele mama na époque moko na quartier na biso na Kingasani ya suka ba prophète baye tant ba prophète baye na quartier ba prophète basakoli ke bana oya quartier si ba bebisi bango bana baza bandoki Mama Kapashi yo mona ba boti ya quartier basangani balobi te bana oyo foto longola bango po esi ba baby bakoya ko bebisa bana misusu o batikali ozoyo kasiko tango bazolo baba longola bango batinda biso wapi potote Afrique du Sud te Angola te ba yokani bakene ko bwaka biso na ba commune mususu ezana ba mama onga na yebi mama soki tolobi to kene na l'action pe na mapangu na bango
bana ya génération na ngana ba âge wana ba 7 ans 8 ans 6 ans ba kenda ba boaka bango mais grâce à la main invisible oye côté là qui maman Clémentine kaila lobité et medo nanga ko kende te na ko boaka medo te na boaka epona tikala na nani nyonso wana pona nini mapalata na mutu bakanganga ndoki coupe toboka bakanganga ndoki kasi la main invisible maman ezobatela yo kobana na libumwa maman ouais obimi na mokili que ça soit condition yo kuteli soki la main invisible bandi ko bomba yo pe ko batela yo ti yo kokoma mutu na miso abatu lelo tozomona ba ministre belé kene ko tuna ye témoignage aboye soka la main invisible nde komisingo na komi lelo kene ko tuna okoyoka masolo ko kamwa c'est-à-dire maman tangu ngai na moni eso mona na yana fiche awa na makamna yo yo moni na kipaka misi chrétienne mais tangu na moni la main invisible mais biso pe tozaba babilembo ya la main invisible maman école primaire soko moni mwana tanya ngona ba école cadre lobaki ba parents mwana bazaba irresponsable biso totanga école primaire olongo maman bazo benga nonde n'école pozo futa te premier trimestre yo yakaka o futa kate deuxième o yakaka o futa kate troisième yango bano ba yena tangu ya tata mokonzi mboka nzambe alingi bino mingi nzambe alingi bino ngai na tanga be sadi ba benga na kangane n'école yango foko bunda pona likambo ngo pesa la kaka na récite pona bano basu maman omoni ngai vie natalaka ona nzate soko ngole lisanga natalaka esika na uta oui oh pokende kuna le passé na ngene lisaka nga d'une manière kozwa idée tika boy na lela kama ya miso etangi maman ngai bakangi nga ndoki une fois te deux fois te ata ba 10 fois si siko ko to bazo continuer te batika yo olinga bakanga ndoki pona ozama bien na age bakanga sindoki nzamba pambola mama na biso Jeanne Witaba pona ko bimisa album o la main invisible batu nyonso babika c'est-à-dire moi témoignage mokie on a ngaki na peso po yo tuni ngai la main invisible ngo moni ngo ndenge nini o moni nini mama soki na lobito vendre la main invisible to fongola même na makomi maman ko kamwa nazala na leki babeti masasi na Angola tika boy babeti masasi leki ayeko kita Kinshasa bazwa muchopo oyo place asale la toilette babimisa na libumu oui babimisa wana libumu mama matanga na ndako bokoswa mbongo wapi la main invisible que na ko toucher partout po ba pesa nga mbongo na kota leki hôpital de l'autre le lazana bomoy osomona c'est la main invisible qui ko toucher maman Livlembe Kabila Kabila mwana wana mbongo apesa nga na liate mbala moko na hôpital OK foot na kiko futa pour ba traiter leki c'est-à-dire la main invisible ko kende ko toucher même na ndako yo ndima kité na kamwa nga na kingasa na kiko toucher na kingakati na nini na oyo na oyo ya communion nini communion côté ya nini te na Gombe awa et ko toucher Gombe ndenge nini bato a Gombe pe ba mona ngai c'est ça ozomona c'est-à-dire ezali kamwa munene mama la main invisible zana na ba fille batu nyonso c'est-à-dire loboko oyo mona na kate mais bikisaka ba malade loboko e mona na kate ezo pesa batu misala loboko e mona na kate ezo sunga mabota ebele na ba fille na biso album oyo mama eza témoignage bato bako bika na album oyo oyo eza lokwa na zolo ba ke album nyonso ebima ba bimisela ngai te album na ngande yango yo big manager mama naza manager te naza mosali ochanga manager pona ni album na ngai ne nzamba beti lisolo na ngai nde awa mutu na mutu saka na place lisolo ne betaka mutu muso yoka onga lisolo na ngapena na yoka ngona nzembo awenge mais yangai na yoki yango awa la main invisible on a zolo baiser ya solo mama capage soki na lobito loba awa ndeko na ngai kana mama kasi mama Jana avant na ya opeso tuna thème nazo ya no mama Jana songa on go somba lisu place to za empire o loba nyoso te
mopaya pa beta mo lisolo les temps na mela mama ya mais là maman Jeanne Oui, maman. la main invisible qui est moto yo te o asimbami na kati ya makambo yo tokoya ko vivre le 11 décembre olobi ni na témoignage ya frère na biso lité ya Kanda. Vraiment, maman Kapache, merci beaucoup. Ngape na pesa ki batumbo tete na zozongela ko pesa bande balandi nyonso ya Kapache télévision. Nazo pesa bino mbote bisika bozwami. Naza sune sengo. Boye ba que nde naza awa naza kananga très à l'aise. Donc nazui coaching nazui ngonde awa na Kapache télévision. Yango na profiter na pesa bino mbote, bolim sa biso soto pesa bino mbote ne bandelité. Ezali ngai ndeko na bino Serge Witaba. Nazonga kolobela makambo témoignage. Nde message to memi awa nga lobi que ndenge tozokende na village Chetemba ezali te po baya koyoka belle mélodie. Te na lobela nde nguya oeza na kati parce que nga moko na expérimenté yango. Eza makambo ezo salema te ponga naza. Tu peux imaginer na musika muto azoyoka azobika. Na musika na Bruxelles na Gabon bisike bele bato ba benga biso. Ba lobela même nga nazokoka ko sosola yango te. Alors nga na kokumisa kaka Nzambe soki bato basosoli ke non ezali muto osala yango te ezali nde Nzambe nguya ya Nzambe. De na bengi Nzambe a convaincre biso to intitulé album La main visible. So nazo benga bande konyo so baya na Chetemba po totombola kombo ya Nzambe. Bible lo biboye tangu boko tombola mwana na moto akotalisa bino de quoi il est capable. Amen. Donc ce qui biso toye la maman Jeanne te. Pour talaka maman Jeanne Kande na zaboye. Et l'autre mon côté mais Nzambe tangu tozo tombola ye Nzambe yebi komona ke wana problème ya libala, on a problème ya boye, on a problème ya boye. Donc azana makoki ya kosala nyonso. La main visible ezali momesanote ezali kaka kombote ezali kaka loyembote na lo belande nguya oyo ezali nguya ya Yesu Masia oyo ezo siko la batu et siko linga ngana aza pe témoignage. Amen. Papa aimé kuna aza témoignage. Alors tu peux imaginer na prison na eu téléphone coup de fil il y a prison ba bengi biso que la main visible bazo yoka bazo loba que non bazo prison. Alors nazaki na loba na douche excusez-moi appelle les koti donc nazaki ba chair de poule dans autres j'ai dit mais comment donc bisika nga nazate tina kati ya prison Nzambe moko azokoma azokosala mosala na ye donc nguya wana esalemaka tant oeza méthode moko inime méthode moko ya batote ba effort na biso te kasi nguya ya Nzambe na biso nazo benga bino le 11 décembre na Chetemba pour boya ko expérimenter yango pas pour écouter la belle mélodie pas pour voir maman Jeanne seulement mais pour tombola Yesu parce que il va s'occuper de nous na ba makambo nyonso tozana yango. Yoba tena sepeli na message po bato misusu baloba kaboya koyoka liloba Nzambe komona basi ya kitoko bakotelema wana bazongela te boya kotala biso te me boya totombola Nzambe ozomona très kitoko thème na biso ya lelo tozapela mulainde tozala te po tozala maman Jeanne une fois qu'il est kopema oui tozala penza un peu bref pour na ebio peso to keno mulaye okoki déborder faut na gérer nani okoki koyemba pe nani okoki koyemba te songi pour na yena moyembi kasi tokotika wana nani akoko yemba nani akoko yemba te pe lo yembo eza nini voilà big manager ngapi nazalaka moyembi te vi oye bongeli na ngai pasta koti cop ya promo mama Kapache tika biloko yo toyeli makambo ya promotion te toyeli makambo ya Nzambe okotika la chaîne bolika bino moko bolia ngana lia tika mama Kapache koyemba
eza na balolenge ebele toza na bato na se na moi oyo aza na mongongo ya bien mayebi kocompose te esengeli batekela ye nzembo landa biloko na nini naloba c'est capital mpona eske kotouche makambo ya mama Jeanne Witaba toyeba nini ekosalama awa mosusu mpe ayembaka ye moko mpe akompozaka akompose ayembi toza na de sorte ya miziki ndenge balobelaka awa na mokili mais soki oke na baekole bisika totangi balobi ete miziki eza mpe na définition nango ozolanda mama Kapache c'est-à-dire na vie na biso bato eza na bato bazoyemba baza inspiré pa na nzambe bamisusu mpe bazali epai na satana ndo monaka lelo musicien moko akomi na succès bamitu mosusu bazoloba aboma papa na mama asilisa bandeko na famille po akoma na succès ata na ye na mama Jeanne Witaba natika trouble te napesa ata moko Maman Jeanne, excusez. Trouble pas maman Jeanne. Ah, ndeko ngai na pesa ta trouble encore. Pourquoi va dire de la yagia? Te, continue comme. Ça ta trouble, et trouble za kanelo comme ben na kati. Te. Jo mystique. Et ça là ko? Ndena on pas pour la battre na suite ça. Te, tu kana pesa ta trouble. Parce que non te neni so trouble za te. Te. Wana longola te mango kasi. Te. Te tantôt pe maman Jeanne Witaba ko se planer pe na trouble. Ah. Eh mususu ba invité. Toyo kaena no. Na pesa. Toyo kaena no. Ko la musali susu bato balali. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza bato. Bibia surtout l'église. On ina le bamutakala na ko les amis. Ah maman Jeanne bominga makambo. Nasala ka guya ba chrétien. On a ba komo mususu oyanga moko na ni pesa somo. Na ko bete batololengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital. Mama Kapache loyembo eza na makambo ebele. Ndoko yoka musicien moko ayembi ngongango yango yo. Ozolanda tango ya kobonga, tango ya miziki. Ozolanda akoma mutu na kati ya batu pona miziki. Kasi soki tolobi tokende na ba différence nani akoko yemba nani akoko yemba te mboka o eza na ba voix. Ezalaki na ba voix mususu ko yoki yango penza okoko silika. Olobi o aye ko lukani na miziki. Lokola ba modogo abarambwa. Ozuka voix kilo même ngongo na ya yango wana oya yembela kapelo le commissaire mutu na kati ya bato kasi bato basali succès na miziki na koyemba ba mimona te batuta tolo te ezape na bato baza na ghetto nano abimito yoki ngongo lobi ba angelo bakiti ngai pe na yemba na ba choral. Cara, moi de godo alors. Tu n'as ma première chorale. Ouais, chorale. Néo. Diadine Condé. On va qui musique de maman. La fille a quand même exemple. Diadine Condé. Diadine Conda. Diadine Conda na mon envolosie. Wana ba chorale. Koyemba ba choriste pesa koyemba soko kina kati église okomona atata mubiso to sambela ka va mama Jeanne Witaba leka atombola nzambe ba chorale pe ko leka wana dia di konda na mon envolosie batu wana pe ya ba chorale lelo pe ba koma na ba succès na ebite soko tala bango natala ebele nzambo yo alobaka ya solo Nzambe ya papa, Nzambe na biso, alobaka ya solo. Oyoka chorale wana te? Na yoka ba chorale ebele. Ebele. On on dit papa muto. Oui. Oyena ba chorale pona yemba pe na kimbangiste. Oui. Parce que quoi drakendaki? Ouais. Nazala pe choriste kuna. Chorale.
mobali nani Oui, Kayangwan. choriste eh Kasi. OK On reste ça na ya mwasi ne mobali ngana kaisi ya mobali choral ya mwasi ne choriste Oh. ozola na mama c'est pour cela na sena moi bayembi baza bédicateur ya masse tango bakoyemba loyembo foto mona pe bilembo ya loyembo wana ouais ezokokisama c'est-à-dire maman bayembi oyo tokopesa confiance oyo bakoyemba mpona lokumu na nzambe bamema biso na référence ya bible ouais ndenge mama na biso Sœur Jeanne Witaba amemi biso na la main invisible mingi soko ozoyoka banzembo ozoloba te batangi bible babondeli nzambe molimo santo inspiré banzembo eyembami nayebi te soki nazoloba mabe c'est-à-dire na mokili oyo bato bazoyemba mais tozoyeba te bazoyembela na nguya nini pe bazoyembela banani pe bazoyembela banani pe ezokende wapi ebele omoni la main invisible oyo mutu ayembeli mobali na ye aza te mutu ayembeli mwasi na ye aza te po ozomona mutu aza o marie mayembeli mama bana ya ndako ayembeli mpe ya libanda sikoyo banzembu wana oyembi yango mpona lokumu wa nani biso la main invisible eyembami mpona lokumu ya yesu masiya mama jana mikelanga moko soit sert basengaki bongo te basenga ndeni mama jana mikelanga moko te loyembo ma est-ce que tokoki kopermettre mama Jeanne ayemba nzembo moko mpona lokumu ya nzambe est-ce que tokoki kopermettre mama Jeanne ayemba nzembo moko mpona lokumu ya nzambe nalobi yango bien na pesolo toujours na pesolo bisomba te mama po ostele d'ontologie eloko te mbongo na ngai kaka so bolingi bozongiseli nga $140 nazelaka na bino na pesi bino mais $140 wana ntango nakozwa na okata bénéfice ya 120 taki osomba ya sika mama Jeanne toyoka nanu mongongo kitoko na ogere kanda abeta bandika te Vraiment. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Oh, c'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Lui qui agita l'eau par des tempêtes et le vent. Oh, venez voir, il y a ici plus que Salomon. Yeah. Oh, l'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Oh, les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Oh, ma famille a parlé, mais jamais comme cet homme. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Oh, les sorciers du Congo ont parlé, mais jamais comme cet homme. Car toute la plénitude vit en lui. Et l'onction sa mesure. Vit en lui. Alléluia. Moi, j'en ai aimé la c'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. Oh, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. Oh, c'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. Alléluia. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes. Lui qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. Oh, les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Alléluia. Les pasteurs ont parlé, mais jamais
comme Jésus. Azanzambe. Toute la plénitude, oh, vit en lui. Hey. Oh, l'onction sans mesure, vit en lui. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Alléluia. Qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les sida et les cancers? Jésus la main visible qui opère sans cicatrice. Jésus la main visible qui opère sans douleur, je crois. Jésus la main visible qui parviennent sur les lits de malades. Alléluia. Jésus, la main visible, qui fait des choses inimaginables. Le sida lui obéit. Hey. La pauvreté lui obéit. Oh, Amen. le corona lui obéit. Oh, le célibat lui obéit. Alléluia. Le yembo. Nanya koko yemba. Nanya koko yemba te. Maman Jeanne. Hey, maman. Yoté. Ngate, hein? Maman Jeanne. Oui. Quand Dieu il y a les 11, oui, ça va rendre dans la caméra. Et puis, va remerciement, va tenir son. Va se soutenir, et puis aussi, ça n'a. Vraiment. Va tenir ça, va koya le 11 décembre. Ata bato ba obela misali sayaka. Ata ozobela misali sano kaka. Yo yaka kaka. Poyo ka maman Jeanne te na ozongela. Poyo ka belle mélodie te, poyo ka belle voix te. Yebisa ta bande ko tombola kaka. Tombo lo bayana Jésus yo. Christ. D'être dans la campagne. Non, on fait ça au secret. Donc secret il y a guérison aux anango besoin. Secret il y a changement, il y a situation, il y a makamboza nango na minute. Il y a kaka otombo la combo ya nzambe et longo na maman Jeanne rozwa biano parce que la main visible eza nguya et okité la rabiso et kokita parce que tout au vandi wana poto tombola ye akokita rosa la biso. Alors nazo benga yo vraiment na combo ya Yesu Masia oya totombola Yesu Christo. Nazo pesa mbote na d'abord na tenir sur la Capache télévision. Pourquoi? Parce que chaque fois, j'ai dit franchement, hein, ça c'est la vérité, je suis très à l'aise quand je viens là et alors on a un dossier qui est là au mingi au totambola vraiment bien. On peut s'embotter na batunyo so d'ici kanyo so bazali nzambe na ngai apambola bino ba pasteur ba sali na nzambe nyonso bisika bozwami mwana na bino nzela oyo tondi makambo ebele leki na bino mwana na bino yaya na bino mama na bino vraiment nazo senga bo tia biso na maboko ya nzambe osambela mpo na biso donc soutien na bino sur tous les plans eza vraiment na moto ya mingi. Alors tika nzambe na ngai apambola bino la main visible oyo ekomaka bisika album akozwa yango d'ailleurs le 11 décembre. Oui ekosalema le 11 décembre. Alors na ba plateforme nyonso album déjà ezali na chaîne na biso officielle Jeanne Witaba officielle ozwa ba nzembo ebele ba nzembo nyonso eza kuna ba live to sali nyonso okutango na chaîne donc betikaka Jeanne Witaba officielle et obimela o nyonso wana. Merci en tout cas. Basta to clôturer. Tosengi na libota na nzambe mateya ezana balolenge ebele, c'est-à-dire toyoka liteya na nzela ya loyembo na nzela to pe na ngolu oyo nzambe na biso asopi lisusu epai ya mama na biso Jeanne Witaba soki toye ekozala malamu mpona lokumu ya nzambe nde tozobengisa bato nyonso le 11 décembre. Au moins, nous avons une publicité avant pour nous permettre mutu nyonso abana déjà ko se préparer ba ope bazali bana mboka tangu bazoya ndenge bazoyokela déjà programme na musika baya ko yoka loyembo ngai moko
ndenge naza awa na kozanga te ngai moko naza nano invité liboso po événement ezobanda 15h juste mais nga 10h okuti nga déjà wana na kolongwa ndako 9h na leki na zwi yo ale 10h wana toke komilela kaka kuna tovandi wana ti mama Jeanne Akoya abandi événement na ye ozolo na mama Kapache nde nasengi na bandeko nyonso boza libana mboka baeglise nyonso famille chrétienne nyonso eponi te toponi mutu te oyo asepelaka na liteya na nzela loyembo aya mokolo yango aya kobika loyembo aya kobika liloba nzambe na nzela loyembo kasi mpona bato basepeli bayoka baloyembo na baplateforme na YouTube bobeta Jeanne Witaba officiel wana okoyoka na nzembo awuti koyemba okoyoka yango pe na kati po bato baso témoigner bingi nayoka ki nzembo wana na biki sami nayoka ki nzembo wana esunginga nzembo wana ekomika kangai awa na ndako ndengo zoyoka même na ba prisonnier baso benga nyonso oeza pona lokumu na nzambe c'est-à-dire ko salela pe nzambe mama Kapache eza pe na balolenge ebele ndengo moninga na yebo na papier na simbi ko salela nzambe mobimba yango yo eza pe na bato mususu bazwi papier oyo bakei ko bamba ndenga zokende ko bamba bongo place bato bakomona po bazwa ba adresse eza pe ko salela nzambe kasi tokoyebisa pe na bandeko boye koya pe maboko pamba te si totie awa singleton $15 couple $25 pourquoi totie ba monta wana ezali contribution pona kosunga œuvre ke de liboso eza pe contribution oyo yango ezomema biso na ba concert ya en plein air ya ofele oyo tokosenga eloko te c'est-à-dire lokola eza sortie officielle kobima na ye ya liboso nde biso nyonso totia contribution oyo po esunga ser na équipe mobimba na comment maison ya production maman RTEE maison de production RTEE nzamba pambola bino po makambu ya boye mama ezalaka lisusu te batu babaya ko soutenir batu mais RTEE maison de production akangi motema te andimi ko soutenir parole pire ya loyembo nzambe apambola bino nzambe apambola Dr Kalo bisika biswa mio nzambe apambola Pasteur Emmanuel Ntumba apôtre Emmanuel Ntumba nzambe apambola yo nzambe tate ya likolo apambola bandeko na biso nyonso ya église ensemble de saint mobimba oyo bozo tika biso te bozo soutenir œuvre oyo nzambe azanga te kopambola bino bongo pona bato pe basunga nga na ndenga mpanzi nazanga seritier mpaka nasilisi atoyeli makambo na bango te oyo ya biso moko ntango ya mais nabwaka te héritier mpaka tokomi na suka en tout cas nzambe apambola bato nyonso olingaka mosala na nzambe ata boss Jacques Sebano mama Jeanne aza en tout cas yaniki kinia nzambe akotika biso te nzambe apambola biso pe mabota na biso bato nyonso balingi liste ya ntoma bozela prochainement semaine ezali koya akoya na baliste na ye ya Afrique du Sud ya Lubumbashi ya Turquie ya Tanzanie ya na papi bunzi papa français na kotisa ye kaka na kotisa kaka ta papi bunzi papa français wana mutu na ngai boni bare par Eric Mwamba agence de voyage décembre to na Schengen tout ça na Schengen décembre mais ko bossa na te mama problème moko lisusu yani il veut le terrain ngesila yo betite kasi bana na nzambe nyonso ndenge toza boye ba congolais les 9 ezosila bokima mbangu batika Congo te babetaka tour baya kozonga te mama soki de 6 adoration tomati te les 11 wana nalobi te bato basila babeta tour baya kozonga na develo seke otelemi develo teki agence de voyage Eric Mwamba nzamba apambola bino mpona mosala bozosala papa Jekoko Mulumba oyebi ye Jekoko nzamba apambola yo ebongo te nga ingratitude eza te numéro nezosona zo ya banga te nzambe mama papa Jekoko yamanga na telefone na ya obitelo to ozomona ayambi nanu te enregistraki contre temps nayebi te peut-être
Ka mama po ni ko bimisanga na po asaboye. Toza pe na papa moko kuna pe na chango ya bazo bengeli kofi ya chango. Francis Chibalabala ye pas honorable. Honorable Francis Chibalabala li kofi ya chango. Nzamba pamola yo. Ça 2021 est limité. Ba je wala to lingi a monter. To zela ka 2023. To zela. Et go sala te go sala déjà. Et aux allez za te ki. Nga pe na posa batu ba pointer nga déjà. OK ouais. OK ne va. Ba pointer OK ouais. On a luka ningi na moni mopa ona parti na ye o nini. DSMP nini parti yango ya bayati ezani. Eza DSMP mama. Oh. Ah, kombo yango ezokima nga pe na luka ya ngai. Ah. To shite mama ko bimisanga biloko eza na nzela te. Ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Luti bote. Ayebisinga nazala ha place no. Zaka wana. Ponga pena posetelenga na ki osalinga bien de singa rich bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo. Donc ça va produire riche beauté. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Niki oui donc ça savon noir so ko salela ngo elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mandenge bate yango ya riche beauté zali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O esa pona ba bouton. O esa pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mania boyi bozo ba produit. Et bato bazana kuna. Bato kini basomba na kini parce que toi na ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ye minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na mais kuna yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas riti fa aider biso ba biloko ya mo Tena ngalinga na ngara. Tena mwindu bona za moi. On essaie de nous nature le côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Oui. Beauté. Rose parce que même ba jeune et belé ba quartier o ba comment benda ba bemba ozo ni kotia Pepsoda ziki si on bebo lo ba kote sali ba pota oyo golongolo pero tize ki sote oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mo eza bana ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut tengo na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia ngo pene likolo na ngo wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa ayoka kogoute c'est ça baproduit ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte Kapashula ocontacte Josman ya Malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti. Papa, oredezo yango est-ce que biloko yango eseyaki kokoteleza wapi mbote na biso mbote mama kapashi yo mpo zawa awa na oredezo na contener oyo bayebisinga serie eza wa makasi eza mpe na agence ya mbongo soki otindeli mutu mbongo mpo na kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza mpe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka mpo lala na bakondition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands.
C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, Nabosani. livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mam, arrivage est lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix Azala na Bopedo na yo. Touro eza 2021, ba âge nyonso na mam lié. Ba basket, ba sondage de 0 à 10. Kosala na lombangu boya. Awa na mam nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya bapara. Mam eyelilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Kapage TV. Kapage TV.